Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment préparer les champignons noirs, plus connus en République démocratique du Congo au nom de Mayebo en lingala. Elle fait partie du patrimoine culinaire et reflète une richesse ancestrale en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes avec notre maman ici présente qui a accepté de nous partager cette recette avec nous. Bonjour maman. Bonjour bébé. Maman, comment peut se présenter les à caméra? Oui, bonjour. Pombonani. Maman Pierrette. Maman Pierrette, tu sais école nini? Namudinga, ya bien tiengo. Eh, en tout cas, Maman Pierrette, lelo ndimi koleksa biso neli balambaka Mayebo. Kuna lama Mayebo tozana posa nini Maman Pierrette? Bon, Mayebo eza eloko moko ya biso mboka. Eza eloko te balamba ngona eza loka makila. Ouais. Ya bachango babilo mo biso ya makila po etoka mingi na moto. Eza eloko elama maka simple. Lokota pe pise belete. Tu as juste kana litungulu, ndembi. Pilipili ya mubesu na mwa kotela so eza na kati. D'accord. Mwamba memisu balinga olamba ngo sa nini mwamba olambika bongo cheka bicarbonate pilipili biso kaka na memisu pona ko fabriquer mwa muke bana so kisasa tellement balinga mingi mwa biloko bongo te. D'accord. Siko biso ko to kolina mboko lingo cha mwamba muke na kati pe sana mwana mwa die mwamba ngele katelo kwa ya fumbu so l'équipe makasi mingi sana na mabi. D'accord. To cha ngo mingi mwamba mwa bicarbonate pilipili mwa Mayebo pe. Okay. Mbisa kwa kesa ngante na kati. Siko Mayebo obiso to olamba lelo eza siko na nini? Biso. To zona mangona mbisa kwa to chimwa nini mbinzo babenga ngoni nini. Eza mbinzo bangala na mbinzo ya biso bandungu. To chango siko mbinzo bangala tembe ya biso bandungu. Ya mikemike wana. Ya bangala ndeza ba oiza la minene wana. Ya bangala ndeza ya minene wana. Ya biso ya bandungu eza bambinzo muka miki. Bana depo wana musu babanga akoli yango. Mwana mwana zoli yango zo banga yango to lamba yango na mwa oyo po sabi. D'accord, ma Pierrette toujours tala ondenge ozolamba awa tozosuka Mayebo na biso d'accord tellement ezala na zelo makasi so osokoli yango bien te ntango olamba yango ezala mingi na zelo donc ntango ozotafuna yango kokotafuna te mpo omona zelo evandaka na matoi oyo donc ezosenga esokwama makasi mai vraiment ezala ntango kolia yango na monoko osentir mpe bien mpo ntango ozotafuna biloko fo sentir bien. D'accord. Soki osanti déjà onyati libanga elembisaka mini esenga vraiment te ke onyata eloko mo ebebisa monoko molia mosentir eloko mo normal moto osokola yango oyo eza mai na biso liboso nde tonika yango boye wakotokosokola wana combien de mai po tozala te na 4 mai wana tolongola zelo nyonso mpe nde eza matoi boye ezalaka na mai ya suka nde tobanda kokatakata yango po eza na premier mai tozosokola ese esengi ezalaka boye po biloko ya mboka eutaka mingi na zelo esenga kosokola yango makasi ezala pele makala nde batumba yango bongo makala deja nalongolaki ava kopona donc wana ezaka avant ya kosokola boye il faut kopona yango déjà kopona yango aotie na mai essaie déjà 2 heures du temps wana mpo batika yango na mai mpe fo eumela mai fo eumela po evimba. D'accord. Ah, tosopi mai na so liboso. D'accord. Ese nzungu na nga mpona zelo na se ezala te nazwi nzungu na change ana aotya deuxième mai na deuxième mai moma oyo evandaki na nzungu oyo na rese mpo na zelo na se etikalaka ana na deuxième mai nde naosala ngo yango bon po ezala normal au deuxième mai na jus. D'accord. Asko tulipitia mai ya misatu. Chesko mai ya misatu. Mais avant to chama ya misatu pasa ka nzungu na se. Na zelo. D'accord. Sikolo. Atoki na troisième mai.
Pour vérifier peut-être on doit chocolat. Parfois on a les cales les qui na kati. Comme à cala on a ça la marizana ma yebope. Nambinzo to chaki na kati. Mais to longoli mbinzo to chia pas pour écouter mon. D'accord. Ma yebosko ba chia ko mon wate. Ba chia ko mon. Moment na to lambite o to za moment to chocolat on kaka. Ouais no bi tant ba chia kana mai. Te ba chia mon wate. Ba chia mon wate. OK. Siko so ozima yebonde osangisi na mbinzo. Na ponisi ko mbinzo na chia pa. So ko chebi carbonate na mbinzo na kati. Et bien, puis c'est bicarbonate de quoi juste dans binzo et tout fera goût un binzo. C'est que c'est dans ma yebotan au tout ça on a bicarbonate et ça comme ma pamba ça binzo. OK. Après ce que bandu comme matamous non du condo tient binzo scopo goût et tient dans binzo. D'accord. Ah toi so pas mal n'a jamais ça tout. Toi tu as maille fin. Il y a quatrième maille là-dessus. OK. C'est bien. C'est bien mais n'a jamais ça tout. Pour passer sur son zone là-dessus. Après ça la propre c'est le kaka. Moi mike ndenge tikala. Ah. Tellement to la milanga nzungo yango to tchato sur la nzungo suka. Ma quatrième ici. Oto bando kata ngo mike. Parfois mususu akokotia eloko munene na monoko te. Esengeza moi ba mesure moi na mesure voilà. Des ans munene boye. So la milanga tikala pe ka boye. Mais to division de bénéfice qui a deux parties. Oui souvent. Oui ça muki o chimba la moko. Eza munene. Vous divisez même 2, même 3 parties, donc ça peut ça la vie. On a moins rapidité. Moi, il y a quatrième, mais il y a propre déjà. On a moins de la rapidité, mon ima est comme propre. Il y a les bossons des aguilles chocolat, il y a mis balai, mon i. Mais quatrième, on sentit que maï, et comme il est en haut pembe. Donc on voit même les beaux. Donc ma belle de ta fourni peu. On se ceinture voilà. On sentir peut arrêter na chocolat on bien bien. Na chocolat bien dit. Donc au taf non bon na munoko ezala non pe mabe. Donc ma bête. Donc non ma bête. Au milieu monsieur ezala au muno taf na munoko beza goûter. Au taf na te bon mais la motafuni ka bon fisque. On sentir que c'est les alis. Parce que na chocolat quand bien. D'accord. Pour avant mon zali yango. Ça le reproche na yo mo mitala. Voilà. Ouais. Au sens. Attention ici. Vous avez une équipement. Ma fout à peine bila mukeka. Moi ma soke leki monsieur ça de mon base. Normalement monsieur bala ma onga bicarbonate da pamba. Mais biso dans la ma onga bicarbonate. Toi moi mukeka. Mais les fils qui liboso na ndezo kota na moto, toi tu onga na bicarbonate. D'accord. On bimbate pe koleka. Déjà boye za bicarbonate na bimba, o chemo demi, o chiki demi. Moni na ti. Problème moko. Pocha na mjungu yesu. Ndio tuli mdomo tsona moto. Ko maboko te meza ngo propre. Ukoko tene fiske po bika ona mjese ça la mélange. Ko ko mona yoto de sika moko te msusu te simbati. Simbite. Ko pe ko meka, ko yo kaka. Mama bana meza mabe. Ato kangi. Tu matsango na moto. Tu matchana moto. Toksa nini ayebona biso eza na moto tozokata deja épice yango eloko nango épice makasi te po eza eloko mboka kobomela yango nzoto te soki nini ebimaka bien tokata deja épice na biso eza deja ya kosaisonne ndenge ezali na juste eka na pilipili mwa moke mpo ebongisa mwa mpimbo na biso eza kaka kipe eloko kobomela yango nzoto te natika litungulu natie na kibe na biso na mafuta mbila
kozala bon pe kozala nango te po ezala nango déjà bien na monoko esenga moko bakisa mbisi mais so pe eza te atona mbisi na so akauka okolamba nango pe kaka bongo sa mbisi akaka mais biso totyena biso mbisi akaka mais soki sikoyo mbisi akauka eza te moyen kotia babiloko bavivre fin biloko avivre fin nde esimba te ok donc bapoisson banini soki esengi poisson mpe esenga ofokani yango po ekozala zei pourquoi poisson mutu mosusu na kati ya biloko akolianga ekanga mingi esengi okalinga ye mpe ekauka biloko esengaka teke ntango olia yango bando olongolaka mokwa esenga oliaka mbala moko eza deja na goût nango eza naturel asiko mbisi na moyini otie na mai wana seke ifo otya na mungwa mpe mpona ekota na kati ya mbisi te mbisi na biso natiaki mwa mungwa moke ka ndenge mo nde natiaki mungwa na mbinzo natiaki mwa mbisi mwa mungwa ofe ekota deja na sopi yango après na zwi suma mosusu na tie ya kopasi ifo kolongola mikwa nyonso ntango moto azolia aza na difficulté te na kotafuna obie na komashe po azala bien eleka mpe monene te mpo moto moko akotya na monoko eza te kokata ngo ozozela yango etoka sala mwa musu mo likolo mpe toke kosaisonne mbisi nazosokola yango bien tosangisongo esika moko place totyaki bepisi ezala nyonso esika moko totie apart eloko tokotya nde te mafuta mbila tokotya soki mwa mbisi ebandi elembi omeki mpe mayebo na monoko sentir vraiment kene te mayebo na biso mpe elembi ndotie mafuta mbila po soki otie mafuta mbila mpe okoma zoba soki mpe bicarbonate mpe ekoki mpe te emanifeste apartir ya mafuta mbila po soki ekoki ebanda omata likolo soki ekoki te ebanda ozalaka na se mena mafuta mbila kotiango na suka wana ezala mobesu te eza mobesu te topesaka supose bato balamba aponda limbondo mafuta nango batiango wapi na se bicarbonate deja ebomaka nyonso deja me biloko epolio okotiango na moto ofungoli mofinuku otiki mofinuku polele ozwi bicarbonate kaka wana otiango mwa moke na kati ya kopa mai baloli yango osopi na biloko nzungu polele okomona biloko na nyonso okopola ezonga normal na bato parfois moko kolia eza te na ntongo aza na mposa asepela na eloko nde makasi alia me epoli kopola te ya 2 jours mpo esimba te me kopola kaka kene fiske mwa kura eza te elala na ntongo nango nalia me ebebi okokotikango mpe polele osali oyo eza astuce oyo mama Pierrette okotopesa biso soki biloko eza ya kopola bicarbonate mpe eleka te mangoma moke kaka ne fiske po elongola gaz oyo etoka mpe mingi na moto po elongola solo moto osana tokotya mokwa na kati te po osutie bien te ntango otafuna me motu okokotya te nyonso fo bwaka ozopona indikimaka mosuni totie mosuni na poso soki eza mbisu eza mpiki soki eza mungusu okotya poso nango te po poso ya mungusu ezalaka ekai eza ngolo mpiki momento tokotya mwamba na biso mwamba mpe soki ebeli te elekisaka libumu eloko ekolekisa libumu apaka soki ebeli bien te na moto bicarbonate normal bicarbonate mpe epolisaka biloko te okolomba biloko ya bicarbonate okosala 3 jours ochofa yango te epola te me mwamba na biso nde fo elemba ebela so ebeli te na libumu elekisa libumu omama yango tofungoli omoni nde emanifeste bicarbonate emati ekoki
Puis on a senti normal, l'équipe était normal. Nous disons qu'on business de tient en 4. Un zoom. Pourquoi pas on peut monter pour bicamer des lembis au moment où tu coach ma foot en bilate. Pour moi maintenant les belités, ma européen ça non. Ça non ma casse. Moi ma ebe na monter n'attend de ma foot en bilate. On me la paye suite pour na moto. Mungwa mumana depo lokwa tochaki na mbinjo mungwa na mbisa kaka mungwa tozela tomeka sikoyo mijo esanjiki ekoki te moni baloli mpona tia mafuta funa lukona funa mwambala funa mwamba na biso po ezala bien po so otie mafuta ezala moto mosusu akozolia bo azotafuni mwamba boye aoki mama degu na monoko ne aoki mabe donc esengaka mwamba nyonso ezala kofinana po so otie mafuta po ezala lisusu na mama ya koluka su te koluka mwamba eza place na fina mais tellement mpe eza ebele te mosu ekoopanzana eza na mosu mpe ekoopanzana yango te po biloko tolamba esengaka nango mwamba ebele te neti ekona na biso tolinga kolamba yango ya mwamba te balamba yango mpe ya sauce sauce te mais kolamba yango kotie bicarbonate mafuta mbila mais eza yango ya mwamba te kolia bien donc wana na biso bana so bandundu bamesi na biloko te bana Kinshasa soki batokoli na mboka obotami na Kinshasa me tokoli na mboka soki esenga otyaka mwa mwamba mpo mwamba anesala bango mwa elengi sikoyo na kozwa mwa liyebo moko comprendre omeki omeka nayoka réaction nango na monoko maibona so deja elembi me na kote ya mwa mai namoni eza moke mwa mai na pilipili nde natie na kati nakokofina ata de mbuma kaka aliaka te bongo fini mwa de loko natiaki 4 neti na ekolo na biso etaka bato nde ya pilipili tota 50 mbunda 50 madinga tomosalaka na pilipili mungu natiaki moke kibe ezala na mungu natie kibe mosomba na moko episi te ka litungulu ndembi naexplikaki yo na pilipili esinani tifuta mbila omona libuna so ndenge eza deja naokangama mais mafuta mbila telema ebotisaka mai koluka na totya na mafuta mbila totala réaction nango ndenge ezalaka apres toluka tobakisa mwa mai so otie po baloli toleka te mais ezalaka mesi ojiboli koki mpona biso totika ngo etoka tobakisa ngo siko mwa mai moke mais avant tobakisa mai totika ngo etoka nano ka mwa ndamba mwamba nomoni wana ezikisaka sikoyo soki eziki elengi nango mpe esili zelo moko ebonga ezika te obosa nango vraimen na mutu te po obeti mwa tour oyo otala voilà d'accord kabaa te omwende bandida ya kozika bapoza mosika te oza na juste na mitu kaka balinga totala kati ya repas na biso
Ah, tu mega mou, ou mais on a moto, tu peux la maquillage. Ok. Il y a sauté ngombete. So meki au senti ça va. Moi des mots m'appelle pipi na meki. Yokan. Il a coupé sur mega mou mega na loup douté. Ok. Tout ça est bon là bas. Pour prêcher des mecs pour le bagarre to bagisa moi un plus. Moi na go mega na loup tout. Ils ont dit sur le zoom mobile. Ma bio. Ok. Faut tchao. Meki mo tchao moi que pour tout monde est sec hein. Moi to tchao moi na biso hein. Les gars qui ont quand même makasi. Malgré moi moi me ko tika mukie hein. Mais moi ne gangami. Siko so tchao moi me bele so que baby si bilo. Essaye dans la musique. Na mutolia ka pilipili ukoto kelebe boye. Uchele pilipili susu. Ok. Uko tuti mpanditi na mutolia na etende to tche musique ekoki. Ekoki na On a biso voilà. D'accord. Ah, bientôt, tout ce qui est changé nous sur la mode. On a vu comme une soupe s'il nango. Moni, belly. Notre question est la question. D'accord. Bon, on essaie de répondre surtout là, qui a maïbo, bisa kaka. Comme parce qu'au moment où on lit, des autres on a sani. Avant bando chali boso fo banda mo muke talaka. Moi le boso kitchen ngi salaka. Le bon so ya maïbo na bisa kaka na mbinzo. Ko na moment on lit. Bon, il a reçu on répond sur la magie maïbo. Ok. Bisa kauka na mbinzo. Parce que moment où il a reçu le bon sebeli. Oh, ce que tu as lié on a fufu. Tu as lié on a fufu. Ok. Yango bali yango na lo sauté. Et bon na kwa ngape. Tena kwa ngape ça va. Elle le sauve vraiment ici bati. Ok. On a le kaka côté libaku. En tout cas, bon appétit, maman. Merci, bébé. Maman, tu sais pas, makasi, nous partager na biso plat ya mayebo lelo. Prochainement, on s'est pour partager na biso ba plat mususu o ya mboka o yo zana ngo ko la exception planning par exemple. On ça même ni gungu. OK. Même bandindi. OK. Parce que on mélange mayebo pe kana kati na mbinzo. OK. Mbisa ka ko soki makayabu. D'accord, maman. En tout cas, tu vas la prochainement pour la nayo pour na Olex service. On est balam barabin tindito mikungu. Le chercheur abonné de fantastique info à tous les maman na biso, maman Pierrette ou Alex biso neni balam baka mayebo, bachambinzo na mbisi ya kokauka. Prochainement, c'est pour collectionner biso ba plat mususu soki pe na kati na bino mutu moko asepeli na kolekisa biso pe ba plat asibi ko partager na biso pe ba plat to kozala wana to se disposer pona koya wana kobosana te ko s'abonner pe ko activer cloche ya notification pona ko rater prochaine émission te ezalaki bongo émission na biso makusa ya ekolo présenté par Lumière Kitoko. Merci. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.